naza ndoi oyo ya koko na biso apesaka ngai kombo na ye apesaka kindoki na age ya 2 ans totamboli l'église ebele natie batrouble na kati na basala nzambe changement eza te nazokolaka na kindoki ana mobali te me na butu nazala na mobali butu naza na mituka na butu naza boye me na moi nazalaka na eloko te chaque année il faut nasala sacrifice en paix moke te ba 350 personnes soki balingi basala délivrance na église nakitaka kindoki na nga na sexe nayeki koyeba parce que ntango nayekoma na 10 ans tokomaki obima na ye nayeki koyebaki apesaka nga kindoki na potopoto oyo banda komelisa nga kindoki nayebisaki nga ke nakozala bien na vie na nga me na moi nazalaka bien te na butu kaka nde nazalaka bien tokokweyisa ndenge ekozala mai oyo kaka mai nakoki kozwa yango na ye natikeli ye deja nayebi ke mai wana nabebisi yango soki paster aza faible akomela mai yana kokweya akokweya nana kosala tuna bima na ye mpona kweyisa ye oyo bandaki kosala utakala ezalaki volonté ya bato baimposaki otravaillaka non na compte céleste mais na compte ya bato ya molili mais ceux qui vivent spirituel ya pasteur eza faible elle peut avoir raison ndenge apôtre Paul olobi mutu aza nanu na état ya homme animal parce qu'il agit par instinct mwana moke azali angelu ya nzambe ndenge mokili olobaka mwana moke akoki kozala angelu ya nzambe ndenge olobi mais faut mituna question abotami na nzela nini il se pourrait que nzamba moni batikala ko inviter yete kindoki na ye abombi yango na sexe autant besoin prier les mutu azo akani makolo et que tu n'as pas l'esprit à discernement combien de gens oyo baleki na nzela wana sexe ezaka base ya makambo ebele sexe ekoki kokweyisa yo sexe pe ekoki koeleve yo oyo ba ressuscita mingi na vie eza bato beaucoup plus bazaka musika ya sexe Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à ce moment. Vous êtes à Kinshasa, en Angola, en Belgique, en France, partout à travers le monde. Merci pour votre confiance et la fidélité. Merci pour vos appels et vos messages. C'est la vôtre, Niger Mosolo, qui est devant vous. Notre émission, ça vient tout juste de commencer. Nous aurons le plaisir d'être ensemble avec vous tout au long de cette grande émission derrière les masques. Et surtout, je suis accompagné par l'équipe technique qui m'accompagne là. Je vois Jacques Milamo derrière la caméra, Zaraman à la caméra aussi, sans oublier mon cordon, Elise Nanoukou à la réalisation. Je ne suis pas seul sur les plateaux, je suis avec mon invité, avec Thomas Fabien, l'homme de Dieu, à qui je l'ai dit bonjour et soyez les bienvenus. Bonjour, mon solo. Merci. Ah, papa Thomas. Oui, papa. On est fait mon émission derrière les masques, bonne santé, bonne déboté en Zambie. Santé, Zamalam, déboté en Zambie. D'accord, l'homme de Dieu. Maman, bonjour. Bonjour, papa. L'homme de Dieu. Avant que tu aies na profondeur émission na biso, ou kamba biso na prière. Merci. To sambeli. Nzambe mokeli na nyoso kolo Yesu Kristo to tondi pe to komisi au Seigneur pour na moment oyo. Éternel Dieu, to invité yo na kati ya tranche oyo. Nzambe sel molimo mo santo no akamba biso, apesa biso mayele. Apesa biso mabombami na kombo no Yesu Kristo to bondeli. Amen. Amen. Maman, encore une fois bonjour. Bonjour papa. Tout le monde est une émission qui est derrière les masques. Bien sûr que tu as une réception. Tu as encore une fois tu
eloko nini ememi yo na émission na biso ya derrière les masques. Merci papa mpona maloba. Eloko ememi nga awa naza na posa ya délivrance mpe na posa ya kotika. Nalembi oyo nasali na vie na nga banda mwana moke nde nakomi boye. Nakokoloba histoire parce que nasali badega ebele nayebi te soki tu nzambe akolimbisa nga. D'accord, bon, moi si plutôt que ne malembe olobi olembi nalembi mosala oyo nasali. Mosala oyo po olingo tika mosala nini olembi mpe olingo tika nini oexplike bandeko bazolanda yo bayeba olembi vi nini mpe ozolingo tika nini. Merci papa. Nalembi vi oyo ya kindoki, nalembi vi oyo ya koboma ya kodetruire basala nzambe mpe na etonga na nzambe. Yango nasengaki natubela mpo nasali yango ta molai. Naza ndoi oyo ya koko na biso. Apesaka ngai kombo na ye, apesaka nga kindoki na age ya 2 ans. Nga nde naza boye na détruire makambo ebele. Totamboli l'église ebele natie batrouble na kati na basala nzambe. Kolingana na kati na église. Nasali oyo esengeli kosala oyo mission. Oyo koko na biso banda kotinda nga na sala. Ntango namoni ke nazokola kaka na makambo wana changement eza te, nazokola kaka na kindoki. Nde nalobaki te, nalembi vi oyo na ajo nakomi. Na mobali te, me na butu nazala na mobali, na butu naza na mituka, na butu naza boye, me na moi nazalaka na eloko te. Chaque année, il faut nasala sacrifice. Sacrifice en paix moke te. Ba 350 personnes. Wana sacrifice. Me ata navai na moi, na eloko te. Totamboli l'église ebele na lembi. Soki balingi basala délivrance na église, nakitaka kindoki na nga na sexe. Nakitaka kindoki na nga na sexe, mwana sala délivrance eza te. Nde nabaki te. Il faut natika vi oyo. Oyo nasali na lembi, yango nabaki na libosa mosali na nzambe. Natubela pe naloba nyonso eza kati na motema na nga na oyo nyonso nasali. Nzambe ayeba kati na kolimbisa ngai parce que nalingi susu vi oyo te. Nalembi basali na nzambe. Nde bozomona nga awa. Napesi parole mpo na bino. D'accord, moi si plutôt que ne malembe olobi koko na biso kindoki na age ya 10 ans. Quand est-ce que oki koyeba ki koko na biso kindoki na age ya 10 ans? Yeba ki ndenge ni? Nayoki koyeba parce que ton nakoma na 10 ans tokomaki obima na ye. So le droit déjà que boki no lokana. To obima na koko na biso, to bimaka, to kei pe to zongi. Ni nayoki koyeba ki apesaka nga kindoki na poto oyo banda komelisanga ton nazalaki mwa moke. Nde apesaka nga kindoki nayebisaki nga ke nakozala bien na vie na nga. Me na moi nazalaka bien te, na butu kaka nde nazalaka bien. Yango nalembi na kindoki oyo nakumeli nango na détruire ba ministère ebele. Musala nzambe mpo asala délivrance mpa na nga. Po aza musala nzambe moko aza makasi mpo toyebaka. Oyo makasi te na oyo aza makasi. Ba oyo afaible wana todominaka bango. Na domine basala nzambe ebele na détruire. Yango naye kotubela natika kindoki oyo nalembi nalie bato ebele. Nasali mabe. Nabebisi mabala bato ebele nalembi. Basali na nzambe. Na posa kotika kindoki. Olobi na ni moko obandaki ko sacrifier plus ou moins 350 personnes. 350 personnes. Bodoko sacrifier bango na moyenne. Bon. Tosala lokwa ndeti zala na ba bar ba papier mouchoir. Ka o bapangisa mutako opangisa na mutoki. Biso toyaka na butu tolokotaka yango. Ndeti na ba hotel toyaka tolokotaka yango. Tozwaka yango tokangisi yango nyonso. Toke nango na monde na biso. Wande kuni ezaka lokumu na biso. Lokumu na biso nde ezaka bongo. Na hotel bolotaka ba papier mouchoir. Ba papier mouchoir, ba drana. Biso toyaka na butu. Toseli bekata so tozio esengeli tokoki ozwa. Tomemi yango tokene yango.
Après ntango okende nango yo kuna bapesi yo grade na butu oza motu monene oza na mituka oza na bambongo mapango me na moi oana eloko te. eloko soki ememi awa na émission na biso derrière les masques ezaka potika mabe wana Papa eloko ememi ngaka natika mabe parce que natamboli nanga basala nzambe ebele namona solution eza te mpo bakoka ngai te kindoki eleki makasi me lokola nalandaki papa nabi te nakee kotubela kaka natika yango mpo na libela nakoma kosalela ata nzambe. d'accord merci maman olobi mpona mpe kobebisa baeglise na nzambe baeglise mpona kobebisa ngo ndeni bon baeglise na nzambe toyebaka oyo eza ya nzambe na oyo eza ya nzambe te. okomona lumière na eglize wana eza makasi tosalaka ndenge nini toyaka lokola baprotocole okomona tozoservir ozomona mpe tozosala tobi wi baprotocole vraimen bango yeyo me tozoluka todétruire ka mosali na nzambe tokweyisa ye toluka kaka tokweyisa ye parce mpo ministère na ye ekufa tokokweyisa ye ndenge kozala mai oyo kaka mai nakoki kozwa yango nakei na ye natikeli ye deja nayebi ke mai wana nabebisi yango. Soki paster aza faible akomela mai yana kokweya akokweya nana kosala tuna bima na ye mpona kweyisa ye wana nde biso tokoyoka bien wana nde na bawi kuna na monzi na biso baloba tolongi makambo eza na mokilo l'homme de Dieu Thomas Fabien na mai nyonso mama alobi okoki koyebisa ye nini? Merci beaucoup papa Mosolo mpona maloba alandi mama na biso na bokebi mingi avant na avance nangi nayeba au juste biso ndenge oye na kati esika oyo parce que nayoki okomi na posa osalela nzambe tokoki kosunga o na point nini? Merci papa ndeti nga kosunga nga na point mpo natika kaka kindoki natika mabe oyo nasali naza na mposa banda osalela ata nzambe ata na évangélique ata na protocole naservi ata nzambe na mosala oyo nyonso te komona na église parce que nalembi mosali na nzambe na détruit nasali mabe papa nalembi ezalaka volonté kindoki na ngai te eza préparation bakombo ya bafamille okoka apesaka nga papa. Merci beaucoup madame nayoki yo décision to choix osali ezali bien mais ezali mie te nani koloba nini subitement olobi ozotika misala oyo osalaka wana mpo mbala moko okota mbala moko na kati ya champ ya bato ya nzambe ekozala malamu mpenza te pour le moment oyo ngai nakoki kokonseye na minute ezali oluka nanu okolisa intimité yayo na nzambe kati na yo parce que relation to alliance moko te nanu osali yango na nzambe subitement mbala moko bakoti yo na kati ya elanga ya bato ya nzambe parce que koservir nzambe tokoservir nzambe na ba branche ebele ndenge olobi protocole ndenge olobi na évangélisation ndenge olobi tout ça ça demande aussi il faut zala na connexion to alliance moko boya malamu na nzambe oyo ngai nakoki koyebisa oyo ezali choix osali ya kotika vie wana ezali bien mais yamba nanu Yesu comme mokonzi mpe mobikisi na kati ya vie parce que c'est ezali clé ya nyonso. Bible yebisa biso boye je crois na Jean chapitre 1er je crois Bible ezotalisa biso Jean chapitre 1er natangi partie ya 12e verset omona oyo iloba nzambe ezotalisa biso elobi boye mais
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Oyo, ezali comme verset moko, ou ezali clé ya makambo nyonso. Parce que oyo bandai kosala utakala ezalaki volonté ya bato ba imposaki. Bakomisaki yo esclave quelque part pour au travail non na compte céleste mais na compte ya bato ya molili. Yango na yoki olobi eloko ngo tango olobi na yoki kuto esalinga na mutu pasi esalinga chair de poule. Na lukaki na comprendre ce qui est nini tango olobi ezana ba église ebele bo détruire. Ezana ba sala nzambe ebele bo ko ici. Na 8 ans ya komi poser ba question, est-ce que réellement nzamba azalaki na kati esika wana? C'est ça le problème, l'homme de Dieu. Si réellement pe nzamba azalaki na niveau nini? Parce que na kati ya vie oyo toyebi ke na kozwa ka exemple na ngamo personnellement. Donc on a tient nzambe au centre ya makambo na nga nyonso. Donc tout ce que je dois faire et ba pa nyonso to projet nyonso tango nazo sala, c'est lui qui doit me guider. Alors église yangani ya nzambe bo détruire yango. Il fallait que le koyeba na nzambe wana na kati église il occupait quelle place? Et puis vous parvenez koko il s'assoit déjà basali wana. Mais makambo ndeko na biso lobi ce sont des choses ya kozwa avec beaucoup de discernement. Ok. Neti point ya lobi ya ba mai ko envoûter. Pasteur Amélie a comment envoûter et puis accoucher na pasteur. Mais ceux qui vivent spirituel, il y a pasteur, ils sont faibles. Elle peut avoir raison. Ok. Des fois, tu vas dans le bino awa. Même si on a profité quand on a balikamo. Des fois, tu vas dans le bino awa. Au moins, on a mela ma ipa pa mate. Na zoaka biloko et pas mutunyo sauté. C'était bokadisa kango ceux qui zakanini. Mais na kati ya vie oyo, il faut toujours avoir des disciplines. Même na kati ya ba fête des fois ndenge bomona katokenda ba fête wana. Mutu mso ba ate aza orgueilleux ndenge ni bazo pese biloko kolia azoboya koloba. Azoboya kolia. Non. Peut-être kati nanga mon esprit est convaincu ngate na lia. Il peut y avoir qu'il y a des choses au des fois parce que na kati ya fête moni Jean-Baptiste ti o mona ka Jean-Baptiste oyoka lisola Jean-Baptiste abomanaka na nzela ya fête. Comment moto nzambe? Na lwengeni. Oh. Kasi à travers fête. Bisika biso tozoya ko sepela parce que na moment wana âme ya muntu eza livré na kati ya bisengo, na kati ya banvi. Moyen atika espace na molimo wa conduire mutu Exactement. C'est de la même manière. Basali o yazolo bawana ke akoyisa ki bango peut-être coucher na bango tout ça nyonso alobi wana. Ce sont beaucoup de personnes ba des fois ils sont beaucoup plus conduits na kati ya makanisi. Ndenge apôtre Paul olobi mutu azana na état ya homme animal parce qu'il agit par instinct. Parce que tout ce qui engage au moni église wana, ce sont des choses spirituelles. Ok. Papa mosoro na oyebisa même kombo o mona ba kombo la kana na kati église. C'est quelque chose qui est sacré. Mais ce que moni un infiltré à côté na kati église. Parce que moi a tient un bureau ya pasteur. Non. C'est qui organisation za une église wana. Les églises bâtiment, ce n'est pas église comme esprit. Wow. Oh Yesu alobi que j'ai bâtirai mon église na kati. Non. Wow. Parce que Yesu alobi clairement zoloba na apôtre Pierre alobi na yeke sur toi na ko bâtir église nanga. Mais iloko ya malamu na sepela nango na kati alobi c'est par là bisika séjour des morts et cause en accepté. Séjour des morts et la gesine. Neti ba jara makambo ba ça. Tout ce qui est lié na perte ya vie, tout ce qui est lié na combat ya vie ya mutu.
c'est par là ils ont clé il y a séjour il y a mort. Wow, l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Tu es bien ndenge mokili lobaka mwana moki aza angelu ya Nzambe. Mais comment fait-il qu'il y a un âge de 2 ans, Nzambe m'a protégé, te me koko na ye a pesier kindoki na nzela biro kolia otobengi poto ya bana. Merci beaucoup mon solo pour la question. Mwana moki azali angelu ya Nzambe. Ndenge mokili lobaka. Ndenge mokili langage public. Merci beaucoup pour éclaircir yango bien olobi ndenge mokili lobaka. Mwana moki akoki kozala angelu ya Nzambe. Ndenge olobi, mais faut mituna question abotami na nzela nini. C'est ça aussi le problème. Parce que ozomona so ozobotama Bible ezoloba bien liloba Nzambe eloba bien que Nzamba oloba lobi avant que masse informe ça donc avant moi nazana auto bengi fœtus donc avant akoma former suki linzaka tout ça Nzambe ayebaki déjà Jérémie. Waouh, l'homme de Dieu avance d'adi. Et ça pour nini, c'est à cause il y a descendance to alliance où Nzamba qui déjà na lignée il y a Jérémie. Nzamba le bien bi, je t'ai connecté, je t'avais déjà établi. Wana Jérémie. Supposons que ndekonabiso ninga ba botami na kata libota oyo. Alliance ezalaki ya nani? Nzambe soka za na pourcentage ebele à cause de la 10% existence na kata famille. Iko senga siko ekomi combat propre ya foyer na foyer nyonso nde ifo babunda po batelemisa Nzambe. Parce que babi Nzambi baza ebele. Ndenge Nzambe alobi kazaka Nzambe mo aza jaloux alinga ko partager gloire na mutu nyonso te. Il se pourrait que Nzamba moni batikala ko inviter ete. Parce que na même mukanda même ya Jérémie on moni Nzamba oloba bien lobi invoque-moi. Le fait d'invoquer la kisini. Kobele là. Oh, non seulement kobele là, c'est-à-dire inviter ye aya. Ce moni na deuxième paragraphe aloba bien je te répondrai. Pe nakola kiso makambo e bombami. Base nyonso evandi. Makambo e bombami ezani. Okoki kozala parmi na kati ya ba famille oyo balinga jamais bo servir Nzambe. Siko tant que yo invoquer Nzambe te, o memi histoire ya sika na kati ya vite. Moyo vivre bolamu ezate. Okozala facilement céder net ndeko na biso za céder. Mais soko landi pe omona na ba famille ebele o kindo kezala makasi. Au mona ke ezana batu ebele ba betaka o to benga le matuvi. Est-ce que moninga mona kiteke na kendaki matuvi ala ba beta ngona sens nini bangonde batu ya batu ya ba veille de prière bangonde batu ba prière tout le temps tout ça bakendaka na nzoto mais l'esprit etikali musika. La preuve oyo kindeko na biso azolo ba bien lobi kindoki na ye abombiango na sexe. Donc, bota la mutu mona mutu zando kite mais na kati sexe na kindoki za wana. Kasit facilement. Autant besoin prier les mutu ajo akani makolo. Et que tu n'as pas l'esprit à discernement. Vous voyez pas découvrir siko tina vandi boye c'est que je suis en train de raisonner ezali siko combien de gens oyo baleki na nzela wana. Ya omona ratolobaka sexe ezaka base ya makambo ebele. Sexe ekoki kokweyisa yo, sexe pe ekoki ko élever yo. Ça dépend ya lignée nini de lenga ozoki edele nango. Moto na Nzambe. Avance. Échec neti yango. Échec. Kindoki vandi wana. Na sexe. Yeba que toute personne ou aleki wana automatiquement aza déjà na kati ya voûte ya makambo nyonso ndeko na biso babanda ko sala na monde wana. Facilement pe akomi sous emprise na ye. Na fongola kaka parenthèse mo amuke. Moni bandeko ebele oyo ba ressuscita mingi na vie. Eza bateau beaucoup plus basaka musika ya sexe. Bateau ebele o ba ressuscita na vie. Na lobi te que sexe bobo ya te. Imaginons ndenge Nzambe ache 1000 femmes c'est comme ça qui sexe nini. Na suka na ngwa yego ebisa binoni. Tout est vanité. Merci beaucoup. Nani kolobani.
ya wana sepela na jo muto asala français asala ngo azaka bien lobi bien eza malamu mais mieux ekoki koleka pe bien oyo ezali ya moto ezali tosala oyo ezali mieux mpona survie na biso nalobi sexe ekoki kozala occasion ya shit mpo anini parce que eza na bato ebele soki déjà asa koti déjà na deuxième phase na ye oyo na langage vulgaire oyo tobengaka mampu ya déjà esemati okozala esu na tante ya koanalyse nini ekoki kozala ya mabe na kati ya nzoto ya moto oyo nzoka mpe shite ezela jo wana balaka te pourquoi tomonaki na mwasi te il y a des choses lobe yelo moko mama lobi awa ekamusinga mwami hotel mutu nyonso te akendaka na hotel mpo ke akende kosala sexe bato mosusu bakendaka mpo bakende olala me alobi ke hotel si okokende hotel eza nzela malamu te mpo moto azwa ata na ya repo okende hotel eza nzela ya malamu te non omoni problème ezali biso baafricain précisément biso bacongolais toza na interprétation moko boye ya lolenge moko boye qui te dit que hotel ezaka esika ya kokende kosepela hotel na bamboka ebele soki otali neti bamboka ba Dubai ba Brazza ezaka esika ya kopema mais facilement moto akokende apemi na point wana même bamisusu oyo place ni likambo ezali yango wana oyo hotel yango na inafongola c'est pour cela ezosenga il faut nourrir beaucoup plus ta vie spirituelle. Okay. Il faut que ta spiritualité soit bien nourrie nde ozala épargner na makambo oyo parce que koki kolobaki no nakendaki na kosala makambo wana te mais tu es faible na spiritualité. Même ta sueur mutoki je m'excuse ata papier mouchoir ndenge eza boye efeka ndenge osaleli te mutoki na oyo eza makila na ote okay sima bakozwa parce que nayebi ke na po wana ozokima olingi oloba non ebongo na mutu akeka akopema asali makambo wana basali te mpo basemence na ye batiango na papier te non même semence kaka te ata mutoki kaka ndenge ezobima boye mutu mpe akoki koyiba mpe étoile ya mutu ka à travers mutoki ndenge ezobima boye nde makambo ozomona azoloba clairement alobi basali makambo ebele na banini na banani yango monaka nga so otalisaki na nga defa kutu na section ka moke mpona clôturer petit cadet na biso petit frère na nga Hervé apesi mbwete bisika aza des fois azalaka mpo ye nde moto ayedanga mingi so nauti mosala na saki alongola biloko nyonso alandela biloko na nga des fois monaka bapapier mouchoir ebele so napangusi na tie na saki napangusi ya tie omona yebiso ya bi ya ndenge mosusu ozalaka soki ngai nayebaki yo te mosusu nakoloba ozalaka nganga mpo na lolenge na mpo papier tunga nasalela pendant la journée nabwaka yango n'importe où te bapapier na ngai nyonso nazongaka nango na ndako nazongi nango na ndako poubelle nango moko ya ndako même na poubelle na ngai moko na ndako te papa soki nazongi nango na ndako bongo so ekauki ngai moko nazotumba yango mes papiers mouchoirs on a pangusé les longues. Na préciser bien mes papiers mouchoirs on a pangusé les longues. Parce que même na poubelle où ils ont boire, muto qui boire. Vous avez place à aucun non? Oui éviter. Or muto nyo so za na étoile. Aza toujours poursuivre. Aza lokola torche ya di kolona et landa. Bisika nini ako faillir poto zoyer. OK. Donc nakangi parenthèse pour na koloba. Avant de poser ba acte nyonso to yebaka ndeko na biso ya mwasi je crois version na tangelio eza très important eza yoka muto lembite c'est-à-dire eza appel au salut muto ye katina yo. Alors il est préférable pe mieux au bandana ko cultiver intimité moko na Yesu katina yo avant o entamer chemin wana ozolinga o entamer wana. Parce que si ka o salaki mbeba yeba ke lobi tango le kaka na même chemin wana
okozala na conscience ezointerpele makambo ebele. Mais il est préférable nzambe alave nanu kati na yo, alave vie na yo, nde ye moko comme abengami le chemin, la vérité, la vie. Ye moko aotracele nzela ya malamu, ako changer bomoi na yo, pe ako tambwisa yo na kati ya pole o ezali vérité. Merci Thomas. Esenga oyamba Yesu comme mokonzi pe mobikisi. To lekisi yo na délivrance parce que ba âme nyonso oyo zoloba ko obebisa o yiba biloko ebele ya banani bomoi na bango ba charge na bango tu e likolo ya vie na yo, e likolo ya mapeka na yo. Donc il te faut koleka na kir d'âme, kolekisi na délivrance po toyeba ndenge ni nzambe akokangola yo na kati ya likambo. Donc pour na clôturer na koloba bino batu bozana bana na bandako boyebaka banani oyo ba entretenaka vie ya bana na bino. Mutu nyonso ayaka sekisaka yo keba mutema ya mutu toyebi ya mote sel nzambe mutu ayebi na lobi te bobo ya batu mais bosala keba. La spiritualité doit beaucoup plus dominer na kati ya ba ndaku na bino nde par là boko reçu na makambo ebele o ekoza na ba plan ya mabe pona rizu ya diable na kati ya ba foyer. Merci beaucoup papa Mosso. Merci l'homme de Dieu Thomas Fabien. Maman, je crois que qui m'a ramené au Nzambe à émission. Merci anayo ni mon Nzambe lobby pour les kanaki dam pour respecter ba programme wana pour que vie non pèse à la sauver. D'accord maman? Ok papa. Bandoko Balandi, l'homme de Dieu a déjà tout dit. Naza na commentaire ou na kubakisate. Quant à moi, je vous dis au revoir. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote bana nzambe nyonso eza ngai wa bino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.